Bien-aimé, fongole longo nanga Biblia. Jérémie 42, 10 à 15. Kokimate. Bandeko ya Kinshasa, bandeko ya monde entier. Totombeli bino boye malamu na émission Somatique Santé. Awa na Somatique Santé, totikali bras croisé te. Tozali ko orienter ba recherche du jour au jour. Pona komeka ko comprendre nini tobengi bokono ya diabete. Pona komeka ko eba diabete eutaka na nini. Eloko nini ezali ko sala ke no bokono ya diabete e apparaître na organisme ya mutu. Diabète comme maladie, donc ezali dénomination diabète. Mais il faut qu'on oriente analyse. Quoi que non, et l'autre nini babengi diabète. Ezali ko utana nini. To se rendre compte que non, na étude ya monene to sali, pour na lelo ko sauver vie ba diabétique. To se rendre compte que non, diabète n'a pas l'origine déterminée. Le diabète est entraîné par le facteur. Parmi les facteurs, ezali na base ya bokono tobengi bokono diabète. Il y en a deux. Nous avons le facteur de régime alimentaire. Nous avons le facteur génétique. Ezali kosala apparition ya bokono ya diabète na kati ya organisme. Lelo ndeko okoki kozwa bokono ya diabète na nzela ya facteur ya régime alimentaire ndenge nini. Soki lelo bino batu ya bilialia. Soki lelo ozali kolia biloko oyo ezangi ba élément nutritif. Soki lelo ozali kolia biloko oyo ezali richité en plat énergétique. Soki ozali kolia biloko oyo ezali industrialisé. Ba biloko oyo ezali stérilisé. Ba biloko ezali ko contenir excès de cholestérol, excès de graisse, excès de lipides. Ba biloko ezali na perte important donc en pourcentage. Donc na ba élément nutritif. Carrément biloko oyo ezali ko kende ko entraîner na organisme oyo tobengi déséquilibre base acide. Carrément ezali ko pesa ba anomalie na métabolisme ya organisme. Bokono ya diabète ezali ko apparaître. Lelo soki diabète na nzela ya facteur génétique, c'est-à-dire yo parent otangani diabétique. Ozali na bana na yo. Bana oyo, vous avez les mêmes éléments de chromosomes. Vous venez de la lignée pure. Vous avez le même caractère héréditaire. Ce qui est le bana na yo, bazali kokeba te na nzela ya régime alimentaire. Carrément, bakoza la victime ya bokono tobengi bokono ya diabète. Tant que tu approfondir études pathologiques ya bokono tobengi bokono ya diabète, te découvrir ba vertu thérapeutique et belé. To découvrir ba secret et belé na o etali bokono ya diabète. Totali tolobino batu bazalaki musika na réalité. Batu bazalaki prise en otage na ba traitement de divagation, des traitements inappropriés, des traitements traumatiques. Batu nyonso ya diabète sur le plan mondial batikali na alternance de soucis. Ba automédication sans aucune précision. Lelo bozali ko découvrir donc modalité thérapeutique oyo ezali ko mettre fin na nzela bokono tobengi bokono ya diabète. En réalité ezali déjà découvert à na Somatique Santé. Tozana ba émergence, tozana recherche ezali fondamentale et appliquée oyo ezali ko soutenir via diabétique. Lelo diabétique azali kozonga na arranger à personne normale. Diabétique, je dis bien, azali kozonga na arrangé ya personne normale dans un bref délai. Il se mène au maximum ce que vous allez avoir na Somatique Santé. Ban symptômes pénibles nous sont entraînés na bokono ya diabète. Toutes les anomalies de métabolisme, les allient supprimées. Donc moyennant recherche tozali na yango awa na Somatique Santé oyo ezali na célébrité makasi oyo ezali ko soutenir donc via diabétique kolongo la diabétique na rangée ya personne diabétique vers la rangée de la personne normale. Bola nanga ina bokebi nyonso. Le monde a des émergences. Monde de recherche est très compliqué. Lelo na Somatique Santé, tozali na découverte. Tozali recherche. Oyo, lelo tangami diabétique. Lelo diabète na yo,
donc ezali éliminé, ezali supprimé donc na organisme. Le délai d'une semaine au maximum, donc vous avez déjà un changement énorme. Oui, cause à la fiabilité à fonctionnement, il y a organisme na yo. Na fiabilité à fonctionnement, il y a pancréas na yo. Bola nanga ina boke binyoso bande kwa Kinshasa, bande kwa Brazzaville, bande kwa monde entier. Le reso que muto kofi boko na diabète, c'est-à-dire aleka ki na somatique santé ou soit à contacter ki docteur Clématé. Lelo batu nyonso balandi biso bozo mwana esengo ndenge bazo elela bakisi ndenge batu bazo nyata na makolo pona kozwa ba produit oyo ezali ba antidiabétique oyo ezali donc ko intervenir après échec ya ba antidiabétique nyonso. Donc to sali étude approfondie concernant beaucoup notre béni beaucoup na diabète to comprendre que nos diabète ezali ko kanga batu na ba façon ebele beaucoup qui kozala donc toute la population donc victime ya beaucoup notre béni beaucoup na diabète, mais vous allez rencontrer parmi bino tout ba diabétique vous allez différencier na ba symptômes physiques okomona oyo no ngai muno ko ekauka ngana subaka mingi ngai na mwana kana ngai donc symptôme ata mokote ngana zoyoka donc makolo crampe o ngamo tema moto mususu akondi atika donc inutile mususu donc des histoires pareilles. Mais comment vous êtes tout le monde diabétique mais vous êtes différencié donc au niveau donc des symptômes physiques, donc vous avez une différenciation au niveau des symptômes physiques. C'est là où vous devez vous poser les questions de savoir. Il y a des boutiques à la musique en réalité. Bazu bino nous surtout placer bino dans même mode de traitement. Divagation, désordre, ba traitement besoin donc les ali ko entraîner ba anomalie ndenge na ndenge. Nazo yamba bato na somatique santé. Papa ozwa traitement nini? On a banda ko tobola tonga, on a banda ko sala boy, na banda ko mela boy. Mais comment yo banda ko mela biloko wana? Zoto baby boy. Sucre tomboki na makila boy. Or recherche ya malamu il faut soutenir vie ya mutu ndenge ba via ba diabétique ezali soutenir awa na somatique santé. Kisi ya malamu il faut guérir maladie. Mutu ya boko nazali na posa ya guérison azali na foi na postula scientifique. Ba diabétique batikali na alternance ya souci batikali donc prise en otage na ba traitement traumatique na ba traitement de divagation le somatique santé donc eye ko lever défi ya bokono to bengi bokono ya diabète botale esengo ndenge ezali donc l'unkumente donc esengo batu bazana na esengo tout le monde est transporté déjà yo muto vandi na ndako na yo ozozela nini donc sorte ya diabète yo ezali nango ezali sorte ya diabète nini oyo ezali kutumisa bombo inayo ezali lié na cause nini awa étude tosali tozali na ba médicament ezali ko intervenir après échec ya antidiabétique nyonso oyo ezali ko s'attaquer na ba cause nyonso oyo ezali ko entraîner donc trouble de métabolisme. Objectif na biso na somatique santé c'est le ba recherche d'obtenir tozali ko améliorer ba anomalie de métabolisme carrément beaucoup na diabète ezali ko disparaître na nzoto tozali ko longola diabétique na arranger ya personne diabétique vers l'arranger de la personne normale tozali ko pesa na vie diabétique ba émergence ebele lungwa na traitement et divagation landa bande ko nayo dans la baninga ozomwana esengo de part et d'autre bakiso oyo awa ezomelati bazoyelela yango bozomwana ndenge bato bazobeta na makofi mpona koyela antidiabétique oyo ezali régénérateur oyo ezali découvert awa na somatique santé. Diabète ezali kokanga bino na bafaçon ebele vous devez retenir vous allez ba diabétique mais vous allez différencier na ba symptômes physiques vous devez comprendre vous allez en général na trois principaux sortes de diabète. Diabète ya type 1 ou soit diabète juvénile tozali na diabète ya type 2 tozali na diabète gestationnel na ba sorte nyonso ya ba diabète oyo to découvrir na diabète ya type 1 tozali na ba sorte ya diabète ebele ezali kosala antagonisme na diabète ya type 1 tozali so na ba sorte ya diabète ebele ezali kosala antagonisme na sorte ya diabète ya type 2
C'est pourquoi j'ai parlé au départ que nous, beaucoup moins de bozali diabétique, mais bozali, donc, na différenciation au niveau des symptômes. Oh, you know, ngana yoka nanga yelo côté. Oh, ngana subaga mingi. Oh, ngana zo konda. Oh, ngana makolo crampe. Makolo kona zo tambola likolo biloko, tout ça. Bandeko. En réalité, ils allaient à la somatique santé. Oh, le loba na somatique santé. Bazo sepela, na désordre. Ba médicament bazo bundela yango po bazwa po ba découvrir na docteur Clément Banda kala wana bozala ki apina recherche ya modèle oyo lelo batu bazana esengo ba famille bele ezali transporter des joies yo muto vandi ozozela nini ozali branché na traitement oyo ezali indiqué na cause nini awa na somatique santé tozali kosatake na ba cause tozali kosatake na ba cause recherche tosali awa na somatique santé donc ezali na ba effet pharmacologique ba médicament tozali na yango awa donc ezali na ba effet pharmacologique exercer na cellule be pancréatique carrément ozali ko bonga donc ba produit na biso awa na somatique santé ezali ko augmenter donc libération ya insuline post-prandiale carrément pancréas no ezo banda ko sala sécrétion yango moko que nous a la prise en otage na ba traitement archaïque. Donc ba médicament tozali na yango oyo batu bazoelela oyo na somatique santé il faut ce que ozali prise en charge na programme oyo donc ezali ba médicament ezali kopesa na organisme donc métabolisme actif donc ezali kosala donc ko provoquer insulinosécrétion na kati donc il y a équipement enzymatique et cellulaire ya pancréas no carrément ezali kozonga normal pancréas no ezo banda kosala yango moko ezali ba médicament ezali ko intervenir après échec ya antidiabétique donc ba médicament na biso ezali donc kopesa donc guérison définitive na nzela bokono to bengi bokono diabète batu bazo sepela mingi. Donc les alliés recherche à Moutouya, les alliés Moutouyoso, il faut en profiter. Les alliés recherche au Moutouyoso, il faut donc à s'engager pour un méca kozonga na arranger à personne normale. Bonyo kwa mimi. Le diabète, ceux qui les aliments les traitent, les alliés quoi entraîner ba anomalie belle na organisme. Les alliés ko s'attaquer na système nerveux symptomatique. Les alliés qui s'attaquent dans le système nerveux, neuro-autonome, ou les alliés qui dirigent le rythme cardiaque, vous avez des problèmes sérieux. Les diabétiques, quel que soit diré au salinanzela beaucoup de diabète, quelle que soit souffrance au moini, quel que soit traitement, vous allez causer divagation, vous allez guérir par des mauvais morales. Selon recherche, tous allez na yango a somatique santé, ou les allez lever des filles à beaucoup de diabète. Na somatique santé, ba diabétique bazali bien assisté. Ba diabétique bazali bien orienté vers leur guérison définitive. Bazali na esengoni ko dériver na trouble ya métabolisme. Pour nous autres temps où ezali né tozali boy. Chacun d'entre nous a un métabolisme donc organique. So temps métabolisme ezali kozwa ba anomalie. Ba anomalie on ezali ko entraîner antagonisme na kati ya organisme. Comme ça, ils ont fait sa perturbation dans le fonctionnement des hormones. Parce que l'organisme est composé des hormones, des glandes, des acides, donc des lots, des électrolytes. Maintenant, tant que vous avez une composition organisme, nous avons plusieurs catégories de cellules. Sur le diabète, vous avez beaucoup de tâtonnements. Vous devez retenir que le diabète n'a pas l'origine déterminée. Donc le diabète, nous avons le facteur de régime alimentaire, nous avons le facteur génétique. Ce qu'on a facteur de régime alimentaire, il faut aller à plan moko ezali riche en plein énergétique ou ezali tena ba éléments nutritifs ba biloko ezali industrialisé ba biloko ezali na ba cholestérol et tout ça. Tout tant tous les biloko ezali ko sala ba trouble bas acide dans l'organisme. Si vous trouble loyo ezali ko sala mana sensible. Tant mususu ou développer excès de graisse na kati ya organisme. Tant mususu ou développer excès à lipides dans le organisme. Tant que nous développons un régime alimentaire, excès à cholestérol dans le organisme. Les composés organiques, ils ont des substances glycidolipides dans la maquille. Tant que déjà ils ont hyper. Comme ça, vous allez voir que non,
sucre nani ba cholestérol ezali pas mesure ya kobebisa makila ba graisse oyo ezali stocké na ba tissu musculaire ezali pas mesure ya kobebisa makila ba lipide toto ezali pas mesure ya kobebisa makila. Maintenant à force de beaucoup manger biloko mosusu ezokende kobota ba graisse na foie tant foie ezali kosala emmagasinage donc ezali ko digérer ba substance glucose oyo ko pénétrer na makila na perturbation ezali kotika yango. Maintenant biloko nyonso neto bengi trouble de métabolisme. Maintenant nous avons défini le diabète comme étant une maladie métabolique qui est entraînée par un trouble de métabolisme. Oyo ezali ko entraîner mauvais stockage na organisme selon fonctionnement ya organisme ya malamu zoto ezo fonctionner sous malamu te. Foie ezali ko emmagasiner malamu te ozana ba graisse mosusu ezali ko sala stockage na ba tissu musculaire sous forme de déchets et puis ezali ko se transformer na glucose tant makila ezo plaque sanguine tant ezali en circulation ezali ko récupérer biloko nyonso sikoyo diabète ezali ko apparaître. Maintenant tant que ça les recherches ezali fondamentales et appliquées pour soutenir le diabétique. Nous avons découvert plusieurs vertus thérapeutiques. Ya kotala keno en principe diabète bezo kanga batu na ba façon ebele boko kozala plusieurs catégories de véhicules message intracellulaire na ba cellules sur l'organisme te ezali dominer ezo créer phase moko bonete autobéni pour genèse insulinique. Et puis tant que diabète ezali vous êtes dans le diabète de type 1 ba diabétique à type 2 diabète à type 2 ezali koya donc na problème il y a surcharge donc pondérale et puis ba graisse oyo ozali ko développer na organisme ezali ko kende ko sala stockage na ba tissu après zo baruka ba glucose wana sikoyo quand vous donc ezali ko entraîner dégradation na fonctionnement pancréas et puis pancréas sikoyo insuline fournie ezali dominer donc vous avez un problème maintenant en général c'est les troubles de métabolisme. Maintenant tant vous allez ko sala bona ba diabétique à type 2 donc vous avez un problème il y a dégradation donc il y a dégradation il y a pancréas ba diabétique type vous avez un problème il y a na niveau ba cellule de l'engin de pancréas na niveau ba tissu fongique pancréatique comme ça ils allaient soit un état d'étouffement donc tant vous allez ko présenter problème so tant que vous avez besoin de diabète ils ont déjà mal traité bamusu besoin de diabète na bango ils ont déjà na étape ya chronicité bamusu besoin na diabète et donc ezali associé na ba maladie pour ba diabète na binoyo ezana na ba diabète ebele au moins na diabète oyo ce que ezana nzoto il faut ezala associé soit na tension artérielle au moins na diabète oyo ce que ezali na nzoto il faut soit ezala associé na ba infection purulente au moins na ce que ezana nzoto il faut ezala associé na bokono ya motema au moins na ce que ezali na nzoto il faut ezala associé donc na ba edème diversité ba edème donc ba makolo ko vimba ko au moins na mususu po ezala na nzoto il faut endommager artère centrale et rétine comme ça misu ezo kende ko zala na état de dysfonctionnement. Maintenant tant que diabète ezali ko évoluer dans l'organisme ezali ko attaquer bas système nerveux selon le mauvais traitement vous êtes victime donc il y a un problème mais na règle ya fonctionnement ya nzoto. Vous avez un problème sérieux, des troubles véno-lymphatiques, des corticoïdes, des diurétiques aminopressives. Le manque acide aminé et autres temps la mal à mon autres. Les diabétiques ont un problème mais il y a à comprendre on appelle c'est lié au trouble de métabolisme. Maintenant quand on a fait une étude donc basée au trouble de métabolisme, on a déterminé donc ba cause ezali ko sala perturbation fonctionnement métabolisme pour le diabète apparaître. Ne place biso tozali nde tozo sala koloba ko sala face na ba invention mususu na monde parce que c'est lui qui a donc a posé une question à retourner biso mutuna. Nous allons démontrer donc par rapport à ce que nous faisons des succès donc de part et d'autre. Nous sommes plus seulement ici au Congo, tous dans les pays étrangers, tous de part et d'autre. Le responsable c'est moi. Maintenant baino bozoya tant bozoya tant vous allez victime, il y a attaque, il y a système nerveux neuro-végétatif central. Vous allez envisager, dans le système nerveux, on a artère centrale des rétines.
soki diabète ezali mal traité surtout bato babombaka sucre na to concentré na makila soki ozali na sucre no ezalaka toujours likolo na makila ezali koentraîner na organisme ka acidolactique. C'est parmi les drames de risque oyo ekoko placer via diabétique en danger na état ya stress et puis na état ya attaque ya ba système nerveux. Moi sucre na bino bomanaka o sucre na ngeza boyo et puis na rôle nango ezali kokende kosala blocage ya artère centrale des rétines. Comme ça ezali kopesa donc ezali koentraîner hémorragie conjonctivale. Si on est bien non, soit qui ont commis victime ya blocage ya artère centrale aux moins na flou. Soit qui ont bandi kola ta lunette, ou ils allaient indiquer soit une myopie évolutive ou soit une précipité, carrément ils allaient endommager vision balamon. Pour ils allaient ordre les allaient couper dans cerveau. Soit qui artère ils allaient bloquer aux la ta lunette, balamoko aux allaient entraîner vite fait accident hémorragique oculaire. Misu ekolala malgré okomi na étape wana tozana ba programme to sala kama okomona voulez-vous voir non c'est ça le problème lié na misu. C'est pourquoi je veux appeler aux diabétiques non si vous êtes victime donc de la maladie oculaire ne faut pas vous occuper donc na lunette médicale carrément okomema maladie wana vers un accident hémorragique oculaire okomi na problème c'est plupart ya bato tozo yamba akendaki classification soit étude ya bokono ezali mabeo cataracte kine partout ceux qui ont un problème même si il est diabétique balobelaka cataracte ce n'est pas ça. C'est autant que bilo wana komi boye tant oza victime ya maladie ya miso ezana miso ezali koya na trouble ya métabolisme les yeux flous mais ceux qui topé sur bakisi na biso ezali indiqué na traitement global vasculaire et métabolique so tozo peso kisi ozomona la plupart d'entre vous bazaka non abana azomela kisi na moni miso et comme mona bien mais mususu moni miso ezo fonctionner madame c'est déjà une maladie entraînée par le diabète liée donc au blocage de l'artère centrale et puis tant artère no ezali bloqué entraîné sikoyo miso baveni ya miso ezali na état scléré et c'est kubi donc na ezali victime ya trouble ya métabolisme ya sucre baveni ici kubi ezali ba lésion. Maintenant vous avez un problème sérieux. C'est quoi au comment on a na misu boy. Schéma nango ceux qui misu yake non. Pour plupart d'entre vous bazali. Papa bonya misu nango comme on a mais muso comment ya télémigal. Maintenant nous allons envisager une rétinopathie diabétique et artérioveneuse. Maintenant c'est aussi une procédure. C'est-à-dire il faut que ça le traitement ils allaient approprié na rétinopathie diabétique. Comme ça pour na ko kende ko alléger fonctionnement ya artère centrale. En plus, il la augmentation il y a un vaisseau capillaire. Comme ça, mais ce n'est pas normal. Si vous avez un problème, maintenant vous devez retenir, vous êtes les responsables. Si le diabète est aliments les traités, ils ont dit que ça un organisme, négativation de la balance azotée par le protisme catabolique, le col à vapeur. Ils ont dit qu'on entraîne diminution à pH sanguin dans l'organisme. Les adultes ça donc trouble, il y a flore consécutif donc intestin. Donc les adultes ça la diurétique aminé-pressive. Les adultes ça la trouble véno-lymphatique. Ndé okoma na moto akomi na état ya boye. So moto ndenga akomi na état ya boye, c'est-à-dire il est victime il y a manque ya transport ya acide aminé na organisme, trouble véno-lymphatique donc des corticoïdes. Donc il a beaucoup de problèmes. Ndé okoma les autres ils ont changé penza, ils ont commencé un état polyphagique. Maintenant pour na état aux alliés que nous malembe tiozo na région normale il faut que na banalise les alliés approprié na ba cause union surtout aux alliés ko décortiquer na état de santé na yo sikoyo tango bino besoin de traitement besoin na esprit mususu c'est bon tous alliés ko tala que diabète les alliés na problème sérieux maintenant pas problème na biso ya ba médicaments tous alliés mais na pas avantage ba médicaments les alliés ko favoriser donc autosécrétion à insuline les alliés ko éveiller enzyme ya pancréas ba médicaments les alliés ko kende ko sala équilibration donc na niveau ya les alliés ko pesa apport protéique équilibré dans autres ya diabétique les alliés ko kende ko réactiver ba cellule de l'angiola de pancréas. Maintenant tant nazo kende ko s'attaquer na fonctionnement ya pancréas na procédure na pesa
nde deuxième façon na senga ka examen oyo pour examen nde na senga ka yango nazali kozwa sikoyo étape ya ba hormone organique pour sikoyo na sala étude ya fonctionnement hormonal ya nzoto ya moko na moko comme ça tokotala ke no motoyo graisse mati pour graisse wana ezali de mauvaises graisses ba mauvaise graisse des graisses isolées ezali kokende kosala stockage na ba tissu musculaire après tant makile zo baluka ezali kosala mélange na ba graisse wana yo kotoyo batala sucre mati so sucre mati boy mati mingi zo de tonga tongo poko tongo biloko ndengwana sans toutefois comprendre les analyses c'est-à-dire l'examen pour ça lelo ezali lié na programme na ngai comme ça na mode d'emploi ezali dosage ezali thérapeutique et modéré. Je pense que vous avez beaucoup souffert dans cette histoire. Je vais vous appeler maintenant à lever les défis. Pourtant, le médicament est très efficace. Plus c'est volonté na bino. Volonté même net na kisi no e changer attaque ces hommes avec volonté na bino e changer qui c'était. Les ande bino kaka ne bozo likambo série. Parce qu'il y en a d'entre vous nazo mona na mona ba batu musuba ya ba baby mingi mais au moins à un moment donné baza en forme, ils sont parmi vous. C'est-à-dire nous travaillons. Donc tozalina résultat ya malamu. C'est quoi batu bazomela kisi yo na désordre donc selon mutu na mutu. Au moins na dosage vers na biso ya ngoyo. Dosage ezali thérapeutique et modéré. Dosage ezali ko contrôler donc maladie. Pour moi kisi soki ozwi kisi omeli même par exemple na ka ba kinini. So ile lo meli kinini ole kisi dozo kobeba. C'est partout. Maintenant les kisi ezali dosage wana il faut pas se mutu so za na mo vers ya mukeboyi. So na ba maladie bino boyaka na yango en dehors ya fonctionnement pancréatique. Pour les loto végétatif central na kati na mo tozali na ba bile barachidien, tozali na cervelet, tozali na artère centrale. Selon ba diabétique, ceux qui ont commis victime ya blocage ya artère centrale, na attaque ya système nerveux neurosymptomatique central, ezali déjà na blocage ya artère, ezali ko pesa dysfonctionnement des unités capillaires et artériosclérose, c'est-à-dire tant que vous avez artères ezali bloqué dit suite na concentration ya sucre géré na makila au cause de la victime ya dysfonctionnement des unités capillaires et puis misu au cause de la victime ya total ba lipide total fonctionnement ya foi tout ça to associer idée c'est quoi le temps to associer idée au moment na bato ebele ceux qui ont commis atteint le même programme ya paiement ils ne sont pas en mesure de payer pour se prendre en charge les gens na tinate nous sommes victimes ya kusunga bato na ba moyega ya mike bazo mwana. Maintenant le premier qui est là vous devez avoir les apaisements tant que vous okene na bakisi bozomé il y a quelques-uns d'entre vous bazana problème ya ceux qui s'est favorisé chute brutale ya glycémie ata obengite vous avez un régime malgré tout le monde que nous fini de prendre le repas après 18 heures so mani que non pour qui se sont hommes là moi dit vous allez quoi entraîner diarrhée physiologique mon tout ce qui a présenté symptômes ya diarrhée c'est déjà sous un état il y a évolution mon toi vous allez nous ngana sala diarrhée te banana banda c'est que vous en avez un moyen retard il y a évolution. Pour Nakatuana, vous avez des corticoïdes, vous avez des placebos, vous avez donc tissu adipé. Où ils allaient entraîner dans l'évolution de la maladie. Ils allaient entraîner un mauvais stockage. Mauvais stockage, ils allaient pour ça là, donc le problème est dans l'organisme. Maintenant, il faut évacuer. Tant qu'on évacuer, nous autres être libre. Comme ça, qui s'est bandé au côté de la veine et tout ça, ils allaient s'orienter vers la cause des alliés. Ceux qui sont dosage des alliés, ceux qui ont mis qui sont manqués, nous autres, moi fatigue, nettement colère, nettement perdre l'équilibre, aux yeux comme le loco n'a eu au lit. Même attendez tout le qui s'agit de Bayerwan. Ceux qui ont na Bayerwan ont commis un problème sérieux, aux yeux moi foufou au lit. Conformément aux conditions alimentaires de Pessal, aux humains, aux hommes, la bozana caractère ya komela mai mingi. Kobanga teke no soina mai mingi na osuba trop. Bon il faut que suba pour moi ils allaient ko purifier ba organe interne. Comme ça tant aux hommes na boye, aux hommes la mai mingi aux oli ko mwana effet wana et lungwe na mona nzoto. Donc traitement
Ce qui au moins qui est salé minute na tongo au côté kana no lié bien aux en ordre so moni no zongi malamu ozongi na programme ya traitement nayo wana ndisiko ozofere évoluer nzoto nayo na apport normal kozala te que no soki po ba mususu ya moni asali ne jare akutana ba akicha na jare obuma tout ça bongo te osondoli oke nayo oke ko sala obanda continuer ka ko souffrir na ko bana souffrance kadina maintenant ba mususu okomona soki omoni efe wana meme na buto avant olala olamukika na pongi ozimwa eloko moko boye olie omelimai après au s'observer après même 20 minutes au moins ozongi na normal après même lobi na tongo ozongi les programmes de traitement ozo avancer malamu comme ça tous à la système wana ya kotika barrière pensée osala onenge bozo ya boye vous avez des problèmes sérieux surtout bandeko ya makolo papa bazana ba problème ya misu na bana ba makolo lokola ne bazo tambola temu bongo. C'est-à-dire tolobi que non, ezali lié na diabète mal traité. Diabète ce qui ezali mal traité, ce qui action conjuguée à protéase pancréatique ezali faiblement dosée, ezali ko entraîner ba maladie à ba veine périphérique et artérite. Comme ça vous allez victime ya ba maladie ya misisana, bino bato makolo, misisana ezana ba problème sérieux. Ezali lié na concentration à sucre. Ba veine nyonso ya organisme ezali victime donc il y a trouble ya métabolisme ya sucre. Bozana ba maladie ya misisa et puis tant diabète ezo continue vous allez mal traiter les allez ko entraîner ba hématome superficiel vous avez un problème sérieux il y a ba makila ezo kota na ba tissu ba poche ya ba tissu ya makolo ozo mwana makolo no lokola sikoyo komi lokola likola biloko un déséquilibre de biloko nengwana c'est-à-dire vous avez des problèmes pareils. Maintenant, les allez contrôler diminution il y a résistance à des petits vaisseaux micro-organiques quand ils allaient conduire l'organisme. Tant que gérer sucre béré dans les autres, nous sommes comme bloqué, vous sentir sensation dans ma colonie. C'est-à-dire ils allaient parmi les maladies à la veine ou ils allaient lier à attaque du système nerveux symptomatique périphérique dans la membrane inférieure. Au moins que non, vous en avez moins. Si autant que vous avez binoa batu bazana na esprit ageno kiso ya diabète so ina melia on a mis ce funga mina neo makolo tout ça tokolo par exemple geno vous avez la chance que non vous avez vous avez un trouble oculaire lié à trouble ya métabolisme soko bandi ko melakisi au moins appelle mis non et fungani mais ce que commis malade pour diabète dans mozo traiter on mabe bozo commis c'est une étape ya chronicité et puis maladie ba bengi chronique c'est-à-dire les maladies moko so que zikisi ya malonga ozo bonga chronique est lokola bachi uri libéra boité donc au bien lokola esalimide c'est-à-dire bazali ko lukakisi ya malade pour vous êtes de diabétique comment na muto appliquer crise ya malaria le lolobi akufi un diabétique comment na moko akobina motive 20 akufa katazana ega mforo c'est-à-dire les autres senga intervention mo bo lié na cause comme ça tango komona diabète au traité à mabe comme une étape ya chronicité ça la maladie misato et ça la maladie oculaire na maladie cardiovasculaire na cérébrovasculaire ozo sentir motema ebandi koningana sikoyo motema mususu ezali koningana lié na trouble circulatoire veiné na bakisi na bisoyo ezali indiqué na traitement global vasculaire et métabolique okomona no motema na banda ko beta ekomi malamu mais sozo mona motema ezoko bana ko beta il faut toi intervenir soit intervention ezali tozo kamawa ezali yekala na moto ba frais to senga kana mais tu vas faire un appel ezali pays difficilement vous voyez que non tozana moyen pour intervenir maintenant tant que diabète ezali na étape ya chronicité ezali ko endommager miche ezali ko sala ba maladie cérébrovasculaire ba vertige ba motopasi le céphalie du soir pareil à un moment donné vous avez un problème sérieux. Tant que vous ayant fait l'étude donc pathologique générale du diabète, vous allez généraliser le bilan. On a besoin de parmi vous, vous êtes en forme déjà. Oh, si vous avez une maladie, c'est-à-dire que vous avez compliqué la formule. On a besoin de tout ça. Vous avez la maintenance normale. Nani mutunga na zoya mbawa les lois accueillir moi ni pas diabète mati pas sucre mati n'invitez pas niveau votre modèle na bazala ça dit tant aux hommes la kisi maladie peut être datée de longtemps dans l'organisme tant maladie est sali pamboule ben dans l'organisme kisi vous devez donner le temps à médicament et se métaboliser per les autres qui peut réagir
Autant vous avez d'abord acide, il faut éviter d'autres traitements. Quand vous allez éviter, donc vous allez associer les traitements, acide à un médicament qui est dominé, le fonctionnement de la molécule. Si autant vous avez la kisi, vous avez la kisi, maladie est débloquée. Pour qui autant vous avez la malamoko, na éveiller la cellule et la pancréas, malamoko pancréas est l'autosécrétion. À un moment donné, tant l'insuline sécrétée se propage dans l'organisme, mais ils ont rencontré anomalie anomalie liée à trouble fonctionnel de l'hormone et l'organisme. Au moins, vous avez toujours un problème de dégradation. Pour dominer la capacité à l'insuline, vous allez en mesure de véhiculer le message intracellulaire. Vous allez supprimer du lot pour orienter la stabilisation et le métabolisme parce que c'est une maladie métabolique. À un moment donné, au moins, vous avez normal. Si vous avez qui sont les malades, qui sont les malades, ils ont été qui sont les malades dans le programme. Je ne suis pas exigeant. Facture de ça, mon papa soit y a mis moi 10 000 à payer pour croiser comme un beau hôtel pour payer ça. Au second, il y a mis moi 2 000, il y a 5 000 pour payer ça. C'est-à-dire, attends, tu es dans le centre de Kinshasa, attends, il y a Porto Torozo, attends, il y a Luanda Torozo, attends, il y a Brazzaville Torozo. Sur le site de santé, ils allaient traitement ya solo les aliawa. Pour ndenge na yaki na ndenge na komi leloyo kokesana monene ezali yango wana na encourager bandeko oyo baza kotia mwa tembe boya bobenga pe bandeko mosusu batikali na bandako baya kolanda traitement awa oye ndenge oye okozonga ndenge oyaki te okozonga ndenge mosusu yango wana naza koencourager bandeko bomema bandeko oyo batikali nano na ndako baya bazwa traitement pour tolongwa na buyumbu ya ntango nyonso komelaka kisi. Le 9 avril awa na se renseigné bazongi bazalaka na mbongo na maboko te. Le 12 nde nazalaki kobanda traitement na bango awa na somatique santé na Kimbanzeke. Donc nayaki bandaki kosimbanga bandaki komema ngai petite sœur na mpo asimbanga alongola ngai mpe na ndako tia na nga awa tozwi kisi tozongi petite sœur na nga azomema nga. En tout cas na temps oyo nakomi kotambola nga moko nazwa kozwa kisi na ngai nazozonga ngai mo nde nazalaki nde naza te baninga oyo boza na bokono na biso ya sikre boya ebele mpo modele nga nayaki oyo bamona nga soki amoni nga pour le moment azoba nzambe aza malamu nzambe alokumu docteur wana na traitement ya solo ya nasengi na bino bandeko boya bopusa bolanda aventure te boya bovivre événement nde ezoleka. Kombo na ngai papa Mbobo Nkie Chantal nazali déposé chef de service de l'état civil ya commune ya Mongafola. Un dimanche nafandaki na ndako nazolanda radio nalandi radio nayoki docteur azokopesa d'information sur diabète. Alors ndenge docteur na bango oloba basili nga namonaka nyonso docteur azoloba yango nabimi libanda nabengi docteur nalobi docteur ozopesaka bainformation na adresse ozopesa te mpona nini. Docteur ebisingani non biso tozali na vili Kimbanzeke numéro 93 na commune ya Kimbanzeke. Après quelques jours nazwi courage naye nakomi awa na centre. En tout cas nazalaki surpris le nabandaki malade ya diabète to ezalaki 300 nakomi awa nasali pas même un mois selo bakisi nga nazozwa awa nasali même un mois te lelo ekomi deuxième jour nakomi awa namoni to ekiti tili na 94 vraiment nazokokamwa natamboli partout nabebisi bambongo ebele na bacentre ebele mais to oyo depuis na banda malade nano akoma na 90 te donc oyo mbala liboso na bakisi nga nazwi na centre awa ekomisi nga to ti na 94. Donc c'est pourquoi je demande na bandeko nyonso bazosouffrir diabète donc bainsuline biso wana ezokobebisa biso bamiso bamakambo ebele c'est pas normal
donc awa bapesaka na bango tonga te donc ozozwa kaka kisa komela kaka il suffit kaka respecter donc ordre ndenge bakoyebisa yo soki oza komela ngo na ndenge wana donc okomona ke vraiment vous allez bien. Moi depuis na bango mela kisi oyo nazalaki liboso soki nalamuki na tongo na mbeto okoyoka makolo pasi maboko pasi mais sikoyo nalamuki nakolamuka makolo pasi te mokongo pasi te jusqu'à ce que to ekokoma na 94. Je suis en train de suivre toujours traitement na ngai. Somatique santé azalaki maladi mpenza maladi mpenza monikolo oyo en tout cas changement wana vikisi changement mpenza ekoti mpenza boya mpenza oyo aza na maladi oyo ya bikono oyo aya mpenza azwa kisi ezali seki te kisi soki omeli mpenza changement na nzoto nakomi bien ndenge nazalaki nakomi bien. Voilà, Major Sénéra, merci vraiment à Dr Clément Mukandi, Somatique Santé, parce que c'est par rapport à ma grande sœur qui a beaucoup souffert de maladie diabète, à Tamboli Kebele, elle a été en France, donc à Paris, aux États-Unis, à Tamboli, au Canada, ici en Afrique centrale, à Yé, à Zaghi, vraiment en santé, moi bien été grave en année, pays, si on a une solution. Une fois, je suis à la télé, le docteur Clément Mukandi, ça m'a quand même donné l'espoir dans le médicament qui est au talent, comment il traite les gens là-bas. Je suis arrivé ici, j'ai compris que non, ma sœur devait se faire soigner parce qu'il y avait plein de gens, là-bas qui ici, nous l'avons consommé, on a dit que non, que nous, et puis jamais la série. On a essayé une semaine seulement et j'ai trouvé qu'elle a rétabli sa santé et puis elle a arrêté de faire des insulines, donc maintenant il n'y a plus de piqûres. Ça va grâce à ces médicaments, le pancréas, vraiment, elle a eu un grand changement et puis elle a su qu'au calme. Alors, moi je ne savais pas, un Congolais, hein, vraiment à quoi arriver que ça là, produit et qu'on calme et qu'aussi ça vraiment diabète quoi. C'est un antidiabétique le pancréas. Je vous conseille vraiment placebo ça, même mode de traitement, vous allez guérir quoi. Donc voilà, il faut tout faire à Mamabo, tout soutenir à Batabo, Namboka. Le gouvernement, vraiment je vous en prie de pouvoir assister cette personne parce que c'est un grand pharmacien qui est arrivé à faire une solution, donc ça vient trouver le produit, le pancréas pour la solution de tous les Congolais, les diabétiques quoi. Ici on ne blague pas. Nous faisons face au monde que nous intervenons après l'échec de tous les antidiabétiques. Les diabétiques bazali ko sepela. Yo mutovandi na divagation. Yo mutovandi ozali prise en otage, guéri par les mauvais morales. Donc bazubino nyon surtout bachibino na même mode de traitement. Bazubino nyon surtout bazubino en otage. Bazubino nyon surtout donc abandonner bino. Bolo bana bisika bozali prise en charge que non. Ba libérer bino. Tout travail en collaboration. Tout soutenir ba vie à bato. Ndenge ozobela wana ozali na posa ya guérison. Baninga lelo baye awa na somatique santé. Bazali ko sepela mais pona nini te yo pe sepela. Nous n'avons pas de commentaires. Bozo mwana batu ningi bazoela ba produit. Ba produit oyo ezali ko intervenir après échec ya biloko nyonso zwa. Une semaine au maximum. Donc bateau bazo pesa ba témoignage na désordre. Guérison ezali awa na somatique santé. Yonde ko vandi. Yonde ko landi message yoyo. Transmettre yango et pas moto yo azali victime ya boko na diabète. Aya na lombango awa na somatique santé. Azwa ba produit baninga bazozwa. Akope so merci akoyere merci na vie na yo. Lokola yo pesi orientation malamu. Maladie soki lelo ozali ko traiter yango mabe. Donc ba ezali ko entraîner ba placebo na organisme. Ezali ko entraîner ba anomalie na ba organisme. Vous avez des problèmes sérieux. Donc kamata biloko nyonso na yaka waka na fulu. Quel que soit ndenge ozali na somatique santé, tozali ko intervenir. Donc selon façon ozali, tozali ko zongiso na arranger personne normale. Nous lançons un cri d'alarme aux autorités compétentes de notre pays et aux opérateurs économiques. Bazwa invention en charge. Nous allons soutenir les diabétiques, talakara ndenge tovandi na bango. Donc nous allons les amalamu. Oyo lelo bandeko oyo bazali na privilège ya ko soutenir makambo oyo. Bacha loboko.
badiabétique bazali na esengo mingi awa na somatique santé soko na diabete nayo okozonga no normale batu bazali kosepela mingi message oyo ezali à l'intention de toutes les tendances confondues otangama diabétique obelaka diabete quel que soit nombre d'années osali na yango quel que soit ndenge nini ozonyokwama o diabète ebumi miso o diabète entraîné baple diabétique o boyi na boyi donc awa na somatique santé découverte tosali ezali donc na émergence makasi ezali donc très efficace o ezali kopesa métabolisme actif donc na fonctionnement ya pancréas donc pancréas ezali kosala donc auto-sécrétion donc il y a insuline dans l'organisme carrément ozali normal botala esengoyo tokosala commentaire te ba image ezoloba bomani bitumba nyonso oyo bazo entraînao bazo la produit après avoir demeuré na ba mauvais traitement tant ba découvrir somatique santé balobi que non mais banda kala wana bozala ki wapitonyo kwa maboye mais chaque chose a son temps botika kozala prise en otage na ba solka diabolique botika kozala prise en otage na ba traitement et distraction bozwa makambo sérieux lelo diabétique akokufa seka alekaki na somatique santé te lelo so diabète compliqué organisme c'est-à-dire olekaki na somatique santé te tozo benga gouvernement provincial gouvernement central donc va tenir compte ya recherche oyo ezali pona intérêt ya population lelo awa batu bazali na esengo mingi toye koleve tozali koleve défi ya bokono oyo na vie ya mutu na mutu recherche oyo ezali ko guérir maladie ya diabète ezali ko intervenir après échec ya banti diabétique nyonso bo sepela lobiko yango e mwana ni bino ba diabétique bo demere na distraction te mutu aza na arrière pensée te botala baninga onenge bazo sepela yo pe sepela elongo na baninga oyo azui message oyo a transmettre yango pa mususu message oyo la propager na monde entier to ça la face na monde que non na Congo to découvrir antidiabétique oyo ezali régénérateur oyo ezali ko améliorer donc équipement enzymatique et cellulaire de pancréas comme ça le Congo a des émergences botikala na ba distraction te donc c'est pour votre intérêt le diabétique donc c'est une occasion à ne pas manquer donc bonne guérison à tous.